Sylvie Kifare azali oyo amesana kosaela bankasa banzete to pe matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango. Nasaelaka tangawis, nasaelaka ebaka, nasaelaka pasta tomati, nasaelaka lumba. Nasaelaka lore vert. Nde yango nabaka yango na liboso. Donc je suis maman est toujours sec. Bana ko mwana nanga bana bo jeunesse nanga bana ko kola. Ne maman nanga ala kisa kingai. Yango na sela ka makasa wana. Makasa beaucoup. Et puis ça ngai reso mo malamu. Na mona ka sela nga mwasi ezonga ka mukie. Na mona ka sela nga mwasi ezaka zeite mai toujours za ka kawo. Nde msuwe la kapota libunga inde ko bimisa la kate. Parce que la sela ngo tuna boti bana nga le saucisse. Toujours sec, Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko. Kobanga te po eza loko oyo bana bakoko na biso banda ko salela yango. Yango komoni biso pe génération na biso toza ko salela kaka yango. Kolekata ba kisi oyo misusu toza komona oyo. Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses. Dokotolo Mukanya azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango. Biloko bazo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien té. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est microbes de l'extérieur aux autres vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, il y a un makasi, une matrice, une trompe, comme un ventre. Donc, plus tard, il y a un problème, il y a colocasemi aux autres, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, problème est quand on a les poumons, donc le problème est infection, c'est un problème très très sérieux. Bon, problème sur les années, parfois ils ont irrité, ils ont ça pota na kati ya vagin. Donc pota wana eko s'infecter, pota wana eko ko bimisa makila. Donc plus tard, ils ont toujours des problèmes. Parce que monsieur allé vagin ko se rétrécir tellement que parfois il fait au baza koloka et exact parce que kokota est très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà suite aux yeux baka yandingi wana. Donc on m'a dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba fait ezali oui. Mais parfois ba inconvénient mingi ezape. Munganga asengi bongo na baye bakotisaka bankasa na nzela ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuoro si Murabiye, VO Afrique, Kinshasa.